Maman Mimi, vraiment avec tout son cœur, Lelo a lobby que Azo Singanda mais merci parce que a retrouvé moi en vie. Mais est-ce que pour na kundima parce que ça que ce qui Lelo maman Mimi a monani, il faut trésor pour tout. Atika maman Mayamba pour na akende ninga retrouver maman non, c'est pas pour ça. Liloba oyo kaka maman Mimi abimisi, et ça très capital hein. Abi soki Lelo yo. Ngai na bokolaki trésor. Angaki atanga classe, angaki ayeba kokoma pe ayeba koloba français. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue Bachar Internaute et à Congo Température. Je dis merci beaucoup à Bachar Internaute, nous sommes basés à partout dans le monde. Je dis merci beaucoup à la patronne Yacine Kitoko au Congo Température, Maman Rosette la fleur d'Hambourg. Na pesi merci mingi na Joe Lili Atal en chair et annonce producteur. Il y a une émission vraiment émission qui toko zo salabino Mikolo vraiment maramboa bien Mikolo parce que tout le monde m'appelle Nabino le lac ya Congo analyse sur le net. Merci beaucoup Henri Modogolongo depuis Canada. Merci beaucoup na famille Longelo bazaye kolandanga depuis Allemagne. Links Longelo na molonga ninae Mama Pam Longelo. Donc, Bachar Internet Nabiso n'a assuré que vous avez branché et scotché na Congo Température parce que l'émission au Lulaka Congo est une émission vraiment tout ça là-bas. Analyse et débat surtout, Koluka tribune de solutions, réflexion au Awa na Katia Congo Température. Mingi yango moni tozoya na système oyo parce que pour na ko talisabino bandeko vous a libanda ou vraiment besoin yo kaba histoire ezali kolekana surtout na ba to ba ibani partout dans le monde. Yango tozongeli na deuxième partie na biso ya affaire et trésor pour tout na sur na moni vraiment bappel batu mingi babenga inga partout dans le monde na Canada, na États-Unis, na Belgique, na Paris, na Hongrie, partout si na Russie même na Japon babenga inga pona likambo oyo ya mama Mayamba pe mama Mimi oh vraiment balali lelo ko la trésor pour tout et pour na kotali sabino bandeko vraiment na sur bomoni vraiment réaction nini famille à maman Mimi ndenge bayaki kosala par rapport ya lisolo oyo mama Mimi abetaka alobaki ke akoluka batoyo bayaki na trésor pour tout parce que ya kanisa ki mwana na ye lokola fa mais tellement azalaki maman azaki toujours na makanisi ya mwana ye yango to monaki mama Mimi asalaki ba enquête na yepe pona koluka lisika nini trésor pour tout akenda lelo na sir bandeko babengaki to moni vraiment bandeko babengi ngai mingi surtout batu bandeko à Paris bazali pe ko condamner maman Mayamba et maman Mimi plutôt bazali ko condamner maman Mimi na acte oyo asalaka soi-disant atekaka soka atikaka a confiaka trésor pour tout na mine kuna na makam na bango ya diamant place moi na kendaka porter disparu maman ayebaki te et lelo yo tozomona bandeko misusu pe baza koloba na mama Mayamba soki mwana za mwana na yote alingate ke kanda ya Nzambe kitela ye yango biso Congo Température tozo salaka analyse pour na toyeba parce que trésor pour tout jusque là azali ko reconnaître mama Mimi te mais mama Mimi azaye azolela kaka pona ko senga test ADN sikoyo yango tozolinga bandeko nyonso vraiment bazana posa ko benga lobi to kosala émission troisième partie na biso kozala direct o to kolinga bino nyonso à partir à 12h bo benga comme ça tous la solution parce que oza tribune des solutions ozo comprendre eza tribune des solutions eza tozo luka toyeba trésor pour tout c'est une grande star de notre pays aujourd'hui aza muto ayebani quelque part pe maman Mayamba Nzambe pe amonié par rapport trésor pour tout toyoka pe masolo trésor pour tout azaka chege mais si maman Mayamba pe a préféré qui ateka ndunda pour na pe trésor alia ezaka malamu mingi yango tozo comprendre été le trésor pour tout azali parmi ba
star influent ya République démocratique du Congo. Donc pour dire bien que bien que aza moto yo aza na mbongo na ye, mais tozo yebate séparation wana soko peka maman mayamba na maman mimi bayokani ekoza peka malamu parce que bana azaka mwana azaka mwana na bango nyonso, mais tozo mona ka ki makambo ekoti ki motema mabe koti na kati parce que maman mimi eloko ya lingi oya lingi kaka Trésor Poutou à reconnaître ye, c'est ça. Parce que quand on a testé DNP, il y a un maman qui a bien qui testé DNP soit une basalango na poto. A gros salango pe awa et si minango petit. Tu vois, gros salango ka awa. Donc jusque là, bandeko no so ba ota la biso tozo kakaka. Parti à maman mimi avec une histoire na il y a moi il a même montré ses preuves. Maman Mimi a la kisi ba preuve même de photos de Trésor Poutou, tout le monde a ba série on a zaki un peu brun, aux hommes on a moi pembe mais aux hommes on a que eza elongia Trésor Poutou. Et maman a niveau zo la bongo donc bandeko nanga boza libanda vraiment pour na affaire oyo. Biso toza en tribune de solution, tribune de réflexion, toujours pour na ko réfléchir ensemble parce que l'isolo a TCDN et betamaki déjà avant. Réaction Trésor Poutou, ils a qui un peu louche. Ça qui un peu, ça qui vraiment fiabilité. Parce que au moni maman on a zali bon matin on va tout sous bazoloba. On a zoloba les deux parties négatif na positif. Il faut na banana côté bateau baza pour maman Mayamba. Balobi bien sûr. Ce qui maman Mimi a confié à Trésor Poutou pe soka lingaka mwana nae parce que babi maman Mimi ocho lobelo omowe ce qui nazaka na mwana nanga ngakatanga angaka yeba okoma. Ça dit beaucoup. Et le Rwanda, maman Mimi mutu abimisi yango na babitando ike na télévision pour vous dire en français. Alobi yango donc c'est bateau bayebi ba comprendre déjà. Abi soki mwana nanga azalaki na mwana nanga nga na bokola kié atana musala na sala ya mine mwana nanga ke ayeba kokoma pe nga kayeba koloba français. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. On a sur Wana place on a trouvé un commentaire. Il faut binomo comprendre. Mais ça fait mal au cœur parce que maman Mimi vraiment avec tout son cœur, Lelo a lobby que Azo Singanda mais merci parce que a retrouvé moi en vie. Mais est-ce que pour na kundima, ba pasteur bozo na pour na beau panza, pour ça la réconciliation. Quelque part, moi je vous donne la faute parce que na minute soyo, eza pas si peu pour na paix. Trésor Poutou a bossé la maman Mayamba parce que Trésor Poutou aussi aujourd'hui elle garde de bons souvenirs. Azo garder plutôt de bons souvenirs ya maman wana. Moni déjà mutu soka ndima ya opeso ko leko ole tango zangi mutandima ko aider yo tango zangi lelo ataba lobby quelque part mais batunde bazo chaka songi balinga bacha séparation. Yo sala ngo pelo hotel. To mona yango kutu ba maman mi balé bambanda. Ba fandi place moko bazo boko la pe bana. Mais maman Mimi na maman Mayamba baza bambanda te. Eza histoire eza mokana nzambe mtesenga ki keza la bongo lelo ce qui peut maman Mimi a retrouvé Trésor Poutou zaka gloire nzambe. Donc maman Mayamba nabi ke yaza maman mo asambila makashi ani ya histoire ya Trésor Poutou te. Eloko alobaka mingi na bandeko oyo batala biso na télévision ayebisaka bango ke Trésor Poutou uti musika. Donc eza eloko nzambe. Pour nous protéger tous les deux mamans là. Tous ont besoin de blesser mon touté. Parce que c'est que ce qui est là maman Mimi à mon ami, il faut Trésor Poutou. Atika maman Mayamba pour na akende n'enga retrouver maman non. C'est pas pour ça. Parce qu'aujourd'hui des gens regardent bien. Trésor Poutou c'est un homme riche. C'est pas so riche c'est trop fort parce que Ada Star ouais bani. Lelo sa maman elle est d'abord fière. Il a retrouvé mon année à part Mbongo. Parce que maman a démarche à Sali pour retrouver bateau bautaka Angola. Bamina o bayaka na Trésor Poutou. Bateau un peu bazamabe, boyaka na Trésor Poutou. Bidon tu boyaka na ye. Mais les loyo a se retrouver na maboka mutu mususu. O a beaucoup les lelo a commis. Azape quelque part, azana moi ya kosala moi existence. À ça mon existence mais tellement après visa c'est pas grave mutu moko te alingaka ke aboya maman na surtout o abimisi yo lelo donc bandeko na biso ba suggestion na mino to na ngo posa tozana o eza tribune de réflexion pe ya solution to linga te kaka o ya lobby te bango nyonso mibale baza ba congolais
Maman Mayama, maman Mimi. Baza ba Congolais, tous en a tolinga te biso ba Congolais tolinga kara séparation parce que botalaka lelo combo à trésor pour tout. Et ça la passe likambo. Je lili atala ils ça la passe en chair et en os. Igor Mintou, motema Denis Fabiano likambo ça la passe et surtout vient en Alex Longelo, motema maman Pam Longelo depuis Allemagne. Et ça les passe. Même à ta maman Tania Mouini, et ça les passe. Maman Rosette, et ça les passe la fleur d'ambo. Tozan a besoin likambo oyo parce que mon kilo est comme compliqué. Bozo le balikambo c'est ADN. Bien sûr, on a le bagage à côté maman Mimi. Test ADN on a beaucoup ça on a ngalé ma awa. Bat baye na butu. Tema bat baoli ngaka ke maman maya mana maman Mimi. Base à la place mon côté. Base à la place mon côté. Bako ça la PG. Test ADN ko bima. Et ko bima vrai. Mais bon mon yango né mususu. Donc jusque là, tout le gouvernement du Cambo auto aider. Tout aider bébé trésor pour tout parce que trésor pour tout quelque part isolé qu'il a à son âge n'enga commis boy. N'enga commis boy. Isolé qu'il a mais ngali loba oyo kaka maman Mimi abimisi. Eza très capital hein. Abi soki lelo yo. Ngai na bokola ki trésor. Anga jatanga classe anga yeba ko koma pe ayeba ko loba français. Tu vois cette maman-là. Après, via photo, il est venu avec ça. Papa, je ne sais pas où tu es, province. Retrouvé. Donc, maman a préféré ça à la démarche. Déjà, je pense que maman a collé quand même 60. Elle a déjà 60. Tu as déjà un âge, tout le monde fait calme. À cause de la traumatisme, maman Mimi a coupé pour attention parce qu'elle a maman Mukolo. So le pas koufi, ni se les a vrai. Trésor pour tout payer et vous allez bien été. Donc toujours c'est une réconciliation. Maman Mimi na maman Mayam baba fanda ba solo. Binonde batu bozana affaire ya trésor pour tout. Bozo linga ko kotsa o balobaka bulu yeke na lisolo oyo. Bozo kotsa bulu yeke. Encore biso ba congolais to linga ga diviser pour mieux régner. Bozo diviser ma solo. Bozo yebate. Et là on est luka. Donc bato nyonso vraiment bobenga ngai na yokaki ba mame belé ba benginga. Misu baza contre, misu baza pour. Mais pour na kozala contre, pour na kozala courte, to luka solution ensemble na bino. Ezala na ngoka bongo na Kinshasa mutu sa na mbongo ba conseiller mabe ba yaka misu ba oya ba lo ba na litoi. Ma misu ba oya ba ocha songi. Mais si vous avez naître, vous voyez comment vous avez la solution dans les Cambo. Basali Nanzambe, les hommes de Dieu. Vous avez ici l'église, vous avez aux États-Unis. Vous avez dit start. Vous avez dit que confusion totale. Surtout l'église. L'église, les lois comme auteur et Makambo, belé, il y a une séparation. Surtout à ma famille. Dans les cambozo monana, photo linga ko s'accrocher nango. Et pas mundele boetin. Eza li kambo nga quelque part nazo pesa maman Mimi Fotiste. Eza na histoire on vit que de cas. Il y a de cas oyo na vie yango babi kenza mazanzambe à temps et circonstances. Eza na temps on est senga qui trésor pour tout peut-être. Eza qui trésor pour tout fallait les kananzela wana. Pona koma o azalelo to pe sape maman Mimi Fotiste à cause de na moi faute parce que moi na tanga za muke azaka toujours garder na baboti na ou bien na bato baza ba responsable na e nozo mona ke ba oyo bazaki ba kolo na été ne ba kinaki na epe ba ene na Kinshasa ba négliger quelque part c'était déjà passé mais tous en a ba souci ba maman na mi balé ba koli déjà. Biso to ana bilenge, to ana makasi. Pe likambwane ko pesa ba traumatisme mais surtout moi na oyo boti. Donc bandeko na nga tous à tribune de solution. Bato à Paris, ba benga nga bato à Belgique, bato à Canada. Na sepeli na famille Chamba. Famille Chamba
Végenré de Chamba, Jimmy Salvador Chamba, la fille de Sion, Abenga Gingape, donc Henri Modogolongo, batu tout Babenga Ingaï. Igor Mintou, Montema Denis Fabiano. Trésor pour tout, là où tu es, mon frère. Tu sais bien que je dirais, na respecte à Makassi, parce que vous avez un exemple à suivre. Vous êtes l'un des grands footballeurs de notre pays. Pour le cas Oyo, mais beaucoup réfléchir. Peso Sambela. Sambela Singala Nzambe ala qui sa ouvre nzela. Ndamalinga azara nzamba séparation TP à confusion. Lelo Nungoza, lelo trésor pour tout. Et ça grâce à Nzambe. Donc, Likambo yo, yoka ni mtoko mettre fin à Likambo. Yoka mtoko zwa solution, yoka mtoko sangisa batu na Likambo. Moi, je ne te force pas. Oui, que ça n'a pas, c'est surtout à maman Babota Bisso, ngane na mona maman Christine Poloto. Tant na mona kele lo na zaboye. Et ça a un plaisir parce que je fais mes études grâce à ma mère. Moussa Moutazan a témoignage nae. Donc maman Aza il est au mot précieux, surtout Bisso. Na mamoto vivre dans la vie quotidienne le lot tout le monde na Kinshasa. Ma maman baza ba numéro 1 mingi mingi. Donc maman Maya Mbappé plus Azali aza maman asambelaka. Bozo na bino solution na likambo. Bozaka libota moko. Bosangana. Bozo conclusion. Parce que ezaka ba songi bat bazaka wana parce que diable azanga raté. Azanga raté place à malamu ezali. Je dis merci à Patricia. Patricia Ebalé. Patricia Ebalé, je le dis merci. Parce qu'elle est là, elle est à Zapé Maman. Et ça la passe, il est cambo. Parce que Kalaming TPA, à gauche Zapé moi, à gauche tapé. Et ça, on l'a sundu la moine. Mingi tobo ya roloba. Batu mingi bazolo ba ke maman Mimi a sundu la trésor pour tout. Ko sundu la c'est trop dire. Mais ko pesa mutu. Akende na yo bien batu bazwa mutu akende o yebi ke batu ba kena mwana. Peut-être yebi ke ngana tikali koluka. C'est trop dur. Parce que quand on les trop dur à tout le monde, les lobes à phaseur. Mais maman là devant là. Ce qui maman là, c'est Kinshasa. Tu dois comprendre que c'est là qui Kinshasa. Mais ma caméra c'est en Angola. Tu as pour toi à comment andeni na ajoana. C'est qu'il y a batu. Tu réfléchir bien bandikola. C'est qu'il y a batu na ajoana ceux qui 7 ans. Aroya donc ceux qui azaki qui faisait en Angola ou bien azaki enfant de la rue en Angola. Mais trésor pour tout. Il est venu à Kinshasa, à Joana. À Goya mon côté. Donc, jusque-là, il faut bien comprendre que maman, on a besoin de reconnaître que. Après ça qui bat, confier c'est autre chose. Parce que ceux qui n'ont pas peut-être à te moi ni long à Kalukaïti. On a besoin d'idée. Mais jusque-là, Azalaka toujours na mémoire à moi, on a dit que ils ont un trésor pour tout. Un trésor. Akenda ata le non ça la boue peut-être maman en a collé bien té azo kansa moi ne lelo a retrouvé ma trace ils avaient quelque part maya miso maman zolela maman azolela cantine mami Chamba motema ya genre de Chamba aola nanga depuis Canada maman na Jimmy Salvador na la fille de Sion azolela. Ba mama ebele a poto bazo benganga pegi titan. Ba Laetitia Chamba bazo lela. Ba Chimène Ilonga bazo lela. Loko même sœur nanga vovo songo Viviane bazo lela. Igor Mintou pe na mwasi na ye Denis bazo lela. Mama Pams Longelo azo lela. Donc likam oyo bandiko nanga vraiment to tika on s'est présenté. Ils ont likam très profond parce que au moni mutu soki ma miso ebimara pambate pinzoli ebimara pambate ebimara era likam modèle maman na biso Mimi azarolela ezo pesa biso pe passi parce que toi na ba maman vraiment c'était là bato no so baluka ba benga biso je pense vraiment vraiment branché demain déjà troisième partie où il y a Isali avec appel na plateau na biso Congo température Peggy Titan le parallèle de la presse congolaise.
Donc tout bois partout dans le monde, vraiment on appelle sinon merci. On appelle merci à l'équipe technique qui a accompagné Ngai. Shadrach du Squared, merci beaucoup l'assistance à Patricia et Balé. Merci beaucoup na bato nyonso vraiment balingara pegi titan. Merci beaucoup à Peter Komai oh vraiment azana na assistance. Merci beaucoup na Jo Lili Atal en chair et annonce vraiment pour na bokasicité à émission oyo. Vraiment ezana makasi ya Jo Lili est producteur sponsor à émission oyo. Jo Lili Atal en chair et annonce mon papa ya ba Maria Atala depuis Paris. Donc na musoni pe na mokuwa. Donc un papa qui se respecte très bien, pe azalaka bien na banana et donc producteur à émission Jo Lili na pesi merci. Na pesi merci pe na la patronne de cette site le loso bomoni pegi titan. Tozongeli vraiment qui professionnalisme na masolongo yango vraiment tozongisi yango grâce à maman Rosette la fleur d'Hambourg. Oza kolandanga Henri Modogolongo depuis Canada, Titi Étoile depuis Canada, Famille Chamba depuis Canada, na Paris na Moniwana Asia Panda, Junior Lizobo, Papa Vatican Kamikaze Japon, moi na Paris à Sala, Junior Lizobo, Balobi Francis Sarkozy, moi na Paris à Solo, je reste mon moi na Paris à Solo, ya Bobo Beloy, moi na Paris à Solo. Patrick Binda, moi na Paris à Solo parce que Bandal c'est Paris. Bana ya Bandal mais bafana na Paris. Donc Bandal c'est Paris. Kadi Vimine de Dutch Play. Mon vieux, servez mieux que depuis l'Europe. Na PCP Bambo te bisika zali. Ya nono Buzangu depuis l'Europe. Kenny West congolais. Mon ami Kenny West congolais. Marc Biembongo, papa na Denis depuis l'Europe. On se retrouve dans la prochaine émission. On a biso troisième partie affaire trésor pour tout. C'était la Peggy Titan le parallélo. Ba commentaire na bino bobenga vraiment. Ba onyo so bazana malikanisi malamu to banarolo bango awa. Trokende ti Lubumbashi grâce à maman Rosette. Merci beaucoup maman Rosette la patronne. A futelanga Peggy Titan billet. Pena ba maman nga misu bazana kati à Paris. Bazana kata Paris bazo futelanga billet parce que toujours linga vraiment maramboyo toko misango vraiment na suka. Donc merci beaucoup, gardez-vous bien depuis Congo température. Donc na pesi bino bambote, on se retrouve la prochaine page nabiso Congo température émission nabino émission kitoko analyse sur le net lolaka ya Congo. Bye. Mon atier botelelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na site Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température. Et y a mon pépé,